Jesus, tu és a minha alegria. Não me deixa andar sozinho neste mundo. Não me deixa viver sozinho neste mundo. Ai, Jesus. Obosobwa elobeli ezali bongo mama na bino HM au carré iket mokonza ba mama TGV Thalys double vitesse état acoustique général la reine nanzela ya masini nde simba mibongo na yemei tolo bampema Diana sulufutu de Wuppertal na mboka ya Allemagne sans plus tarder na leki na kopesa bambote ebele na ba auditeur ba auditrice nyonso bozali branché na radio Lisolo pona kolanda émission libala bosembo na bosani te bapandi nyonso pe baninga to ba collègue oyo to pasola kana bango poke na kati ya 3 fois W radio Lisolo na leki na kopesa yeme ikolo bampema DSV bambote ebele na pesi mama na biso Clarisse Akwala bambote ebele la prophétesse Anne Bibi na bosani yote mama nanga évangéliste Feza bambote ebele na leki na kopesa mama Antoinette bambote ebele pasteur Philippe Mukenge bambote ebele papa nanga Muzadi Kalala na bosani yote le président Véron Mwalumba motema mère Pélagie bambote ebele na leki na kopesa papa nanga Zambwana Joachim bambote ebele na bosani te papa na biso le révérend pasteur Guy Roger Muketal na mboka ya Irlande bambote ebele na leki na kopesa bambote ebele lisusu na bandeko nyonso yo to panzaka na bango mpoke ensemble to bengi na kombo ba intervenant na pesi bambote ebele na Odon Pambu mosali na Nzambe bambote ebele mama nanga Misé la servante de Dieu na mboka ya Belgique na bosani yote papa nangai Prudent Tambo papa nanga Tambo bambote ebele na leki na kopesa bambote na papa na biso Isaac Mbele bambote ebele na papa na biso les chanceliers na mboka ya Hollande Égide des Andame bambote ebele na leki na kopesa mama Blandine Yembi na mboka ya Finlande bambote ebele bambote mingi na papa nanga Manda Mawa le président na Lille bambote ebele na leki na kopesa bambote ebele na papa nanga Roger Kashkashama bambote ebele Benesha Katovique na bosani yote bambote ebele na leki na kopesa bambote nanga lisusu ya mingi na bandeko nyonso oyo to panzaka na bango poki ensemble papa na biso papi bisikita na bosani yote na mboka Irlande bambote ebele sans plus tarder to koti na bozindo ya teme na biso ya pokwa mwalelo ezali bongo amour profil to bengi amour dans le côté linga to bongo ezali bolingo profil ezali intérêt ça veut dire ozali ko profiter na moninga ozali ko landa eloko ça veut dire bolingo wana ekotisi kokoso na kata chemin ya libala to lebi bongo tem na biso ali bongo amour profil eli to ko panza poke po ete to mona kata chemin ya libala mingi batata pena ba mama bazoya na bolingo te mais bazoya na système intérêt na linga mwaso yo pamba tendenge na moniye na linga mobali yo pamba tendenge na moniye ezali somo pe catastrophe sans plus tarder to koti be na bozindo ya kupasola tem na biso ya pokwa mwa lelo sans plus tarder tem na biso ezali bongo amour profil toko banda na ngambo ya ba mama lelo vema ba mama toko zikisa bango libato ya liboso nde toko zinda epai ya ba papa bampa mama mingi baza koya na chemin ya libala na bolingo ya intérêt or que libala ezali place koya nango na intérêt te mais libala ezali place oyo esengeli moto asepela na kati moto asupporter nyungu ya libala moto asupporter makambo to ya na kata chemin ya libala ba mama mingi bazoya na kata libala tango moso yebi ke non mobali nanga oyo azana mukanda tango nakoya lokola ye aza na mukanda ngana kozwa mukanda na sima na ye na kozwa musala facilement ça veut dire bolingo na yo eye na kata intérêt mama nanga soko zali koya na kata chemin ya libala pona mukanda ya mobali ekomi somo pe catastrophe d'abord bolingo etalaka na eloko te bolingo etalaka mukanda to mutuka to ndaku na ye te mosala te salaire na ya zwaka
mais bolingo ezali kotala nani mitema est-ce que motema de mama ezali frapper na kata mwana mbali wana mibale ebele lo bazali kolela pona kutana na basi o bazali koya na bolingo intérêt ayaki pona mokanda ayaki pona mutuka na ye ayaki pona ndaku na ye ayaki pa moni aza na famille cher aza na famille ya mbongo mingi aza na place bien salaire na ye ndenga zo latela voilà toutes ces choses totangi tozali ko citer na oesika ezali kolakisa intérêt ok bolingo esangeli etala moto oyo yo sepeli na ye yango tali komona ba mama mingi tango ye nakata chemin ya libala tango amoni bokauki to pe mpiaka to kozanga ekomi kokota nakata chemin ya libala abandi ko reculer malembe alinga bima na kati okomona so zako servir papa bien akomi ne kolamuka ba 10h 11h mais tango papa alinga ki uta mokolo ya yambo tango bolingo bandaki na sika mama 6h za ja debout abandi kokomba ndaku kosukula ba toilette kosala makambu nyonso pamba ta yebi ke tango bali nanga za kolamuka nanu kutu mobala brosete déjà mbilika ya te ya tia moto mbilika ni do côté lipa baguette pe charcuterie eza kozela papa azola muka na pongi na misu mazoba ja tabe za déjà prêt mais lelo mama akoma mutaba 12h papa Fabien que chéri fona bimate mili que ça déjà après papa zela tia ça veut dire abandi déjà ko baele moto modele wana azalaki na bolingo ya intérêt et loko eleki na kata libala lokola moni yango te lokola su yango te to pasa zwaki yango amone komi kokoma ba côté asuka abandi ko kolembela ba mama mingi pe balingaka mobali pona mutuka na lembi via makolo dokola mobala yebwa na mutuka ngafuna lingaye à travers ye na wadoko ba Belgique facilement Hollande facilement Paris facilement ça veut dire ayaki na libala te be mutuka nde ememi ye na kata chemin ya libala malé be mukolo ville breaker ko so moi problème qui a saisi problème babuji ku les opéra mala moteur mutuka et comme yo bloqué et comme yo mutuke kufi mama lebi moi si kitoko lokola ngana beta distance au makolo mais quartier ko sekangai ça veut dire ayaki libala wana kapona mutuka malembe abandi ko kolembela papa remarquez ba mama mingi baza kata chemin libala avec intérêt tango ya yé na kata chemin libala soki eloko emema ki ekuna et comme ko comme ba côté asuka abandi ko so ba raison soka bela kate akomi malade chaque temps ebi ke papa nga depuis bon mwana ngai panzi koto na saka nango problème na bela kapinda panzi so na mugi na tongo na isara nete kanga manga soko moni mama bandi ba raison ba malade o ezalaki na ebandelité comme yo esala kanga bo yebaka déjà abandi ko lemba malembe abandi ko baele pamba ta moni ke vie ebandi ko changer zali ko koba ezali ko koba pe régler na ba mitema ya ba papa ebele komona ete mwaso na lingaka tango ayaka ceux qui besoin la côte nanda ko senti que moi ça salia ndaku propre nettoyer l'outre ne sika nango fourchette ne sika nango asevanga na ta nanu kutu papa sengi bilo ta proposer papa olingina ça lelo donc mobala yo ki esengo na motema a senti que na bali moi si melelo lokole la ki moi c'était ki amour avec intérêt tale sika mama tale si bizaleli mi bali ebele ba koma a côte na kat nanda ko ndako bizarre biloko par-ci par-là mama ba ne ko lembela pourquoi pamba te depuis aya na libala wana makama mukande zo simba te ministère azo répondre te abandi déjà ko bae soka bade ko arranger bilamba papa akomi ne ko tika ba chemise a pas la côte là akomi ne ko tika pourquoi azo mona ke neti libala makama ngona ila zo simba te neti zo pese la te nyaka sekino na libala o na ko so mukanda à travers mukanda na yenga na musala leki na ko ya facilement mais là zo mona makamba ngo ça fait 4 ans ngo 2 ans ngo makambo pe na ezo ke na pe bien te na continuer ko sala musa 6h abandi ko la muka ba 13h 14h abela kate akomi ko bela s'il vous plaît ma sœur mon frère on allez brancher ko landa radio di solo maman nga soko ya ki libala pona intérêt quelconque na miso nzabo za lisumu pe na bo moto zali logique te pourquoi balinga ka moninga pona eloko te eloko ni ne na kata libala ozali na yango premier motuna tali kokoba banda komi tuna na motuna eloko nini memayo pa ya papa na biso Jakime Zambwana eloko nini memayo pa ya Surufutu de Vupertal eloko nini memayo pa ya Odo Mpambu nini memayo pa papa na biso Tambo yeba eloko nini memayo eso yaka pona bolingo oyaka pona mutuka oyaka pona mbongo oyaka soki oyaki pona eloko te pratiquer mobe kwa libala misala libala correctement. Ça veut dire, papa na biso Jakime Zambwana azanga 50 € pour na tia tongo loko yaki libala toki sama ina moto bondela nzambe mais là mais tala biso to yaka na intérêt tango moni ndenge wana bite moi si likolo kitoko lokola ngai miliki réalité suka réalité ndakoyo bona pa usada kama ale rhumatisme ye makasi kosu koso ye makasi
olati kitamba na moto olali na kati na divan papa ah chérie ndona mwana miki te papa oyebi ke depuis lobi na ine na sedi wa mutu kote okatikati zobeta ngai zobeta kati na makasi nzoka baye na yeba batasa fungoli frigo akuti shakiteri te avocat lingaka ezali te amoni tina ya kosala tendresse elle te malamu na mikota na chemin ya maladi po moto abouge ngai te amour avec intérêt somo pe catastrophe toli kokoba basi mingi oyo bayaki na kata chemin ya libala pona mbongo tangu ya komi na chemin ya libala moni mobala azosopela ye mbongo ah ebe na mbongo ezokende kaka na baprovision ngai na moni fo bengisela nga leki papa na bi chéri vanda na kimia nga na kobengisela yo leki abandi ba démarche ebeti poto ezosimba te mon papa na bi vanda kanga motema leki na koya 2 ans passés 3 ans 4 ans maman ah libala oyo nakobota peta 5 bana leki nanga zoya kaka te abandi kolembela oh mama tobala na kate pona eloko songolo tobala na kate pona hectare eloko moko quelconque mais eloko c'est dit qu'on réunit 2 personnes c'est-à-dire bolingo kimia la vérité la patience la soumission transparence dans les chemins de mariage mais tout ça dit qu'on comprend de te ndenge nini yo maman benga mi femme mariée makambo mususu yo sala ka zo ya ki pona intérêt nzala kaka ya 2 personnes au lembi likolo ya piaka 3 jours omoni makambo sali papa na chambre mukolo wana kanisa yango yo mokoto tuni motuna eloko nini emema yo pa ya papa na biso oyo bikombo na ye complété likolo kaka mutu kezu ya mpane bobeti 2 mois makolo obaya likolo kaka mukanda nanu esimbi te obaya yabe yo yelaki bolingo to mokanda banda nanu kosala mobeko ya mwasi ya libala en tant que femme mariée eloko ni mwasi libala ko singa na kata ndako na ye asala nini a nettoyer toilette na ye alambela mobali na ye akibe bila yo olingo osala ngo soko moni statut esekwei somo pe catastrophe avant yo pesa papa tendresse fo mona 500 € likolo na mesa est-ce que libala ezalaka liboso pona 500 € to pona mbongo totuli mutu na mama na ngai comment c'est possible yo yaki na chemin ya libala opesi tendresse ezala ba papa mingi tango alingi mwasi façon so mona kaka mwasi osa ko se comporter akoki ko pesa tala terre mais tango amoni ke apesi akomi na kokauka amona tendresse na yo edimina ozalaka konike makolo lelo manzaka papa koma ekota biloko noir na kato kipaka te yo vous avez chéri là ça chaussette comme ça te bois kango mi solo chercher okipaka soutebe alata je m'en fous et là on a elaki na sokango ti lelo na soso yango eloko na soso libala bayaka pona kozwelo côté mais bayaka pona kosangisa mitema pe bolingo pe nzoto yango moni bibele bite mwasi na mba bazeli eloko bo moko eloko nini emema yo pa ya mobali na yo compléter kombo na ye soki papa Willy soki papa José oyaka pona intérêt yango zola sabisa yo zala kosala kati na ndako somo pe catastrophe yo mwasi ya libala oye na kata chemin ya mariage balobi ete femme soyez soumise sexe na yo et comment pour pesa papa fa fukama ebele ya mibali bazo fukama na chambre ah chérie ça fait 3 jours angoyo puis melingai na salini ah maya super wana depuis na loba eloko 120 € na telenga nango ti lelo ça veut dire yo yaki libala pona super à 120 €. D'abord c'est autres la super te et autres c'est obligatoire na femme mariée pourquoi même bibelobi mwasi azana bokonzi likole nzoto na ye moko te et pesa meli papa yango ya balelaka yo esingili utiliser yo nzoto na yo mobimba ça veut dire super ekwe ate yo pesa lipa bagede so mais yo pesa yo koma motaba rarement soko moni kaka butu ekoki ba mama mingi okomwana moya za na santé kitoko Tanga tanga ko lala fièvre ye makasi estomac ye tension na hypotension tension mataka ngalinga makele mingi te okomi ko gangela bana pata 21h po bike donc tozo poussa malem na 22h masola chambre faut ça et salama lokolo boy na yo relation wan o boy no bomba te ozaki super te ozaki bichu na yo te bali ko gangela ja bana botika makele bigenga na mutisha tension mataka ninga motema nanga estomac sala nga passe na ninga makele te mama nanga soko sala ka ba jaba estomac pona intérêt ya maya super asika eli somo pe catastrophe mwasi alibala bakoki kotilizo nzoto te po bapeso eloko soko bandi ko sepela ke batilize bapeso eloko komi mwasi ya ndumba pourquoi pamba te mobali na yo akopeso mbongo na temps o ya lingi na temps o ezali akokipete mais mwasi na ndumba abotize po pese eloko yango moni misala na yo na kati ya ndako eza kolakisa différence c'était entre mwasi ya ndumba na mwasi ya libala po actuellement mwasi na ndumba po yo pimelaka papa nzoto na yo soko zui eloko te amu profite ali kokoba
lokola intérêt nde memaki yo na kati ya libala wana lokola otalaki aspect physique ne elamba nde ememaki yo mokolo yo komona eke azokoka soki kolata ndenge olingelaka ye te ndenge Versace okutaki nango aza nango stobi nga kolinga so mibala boye te mutakomi na bajini te mieux vaut nakende koluka balataka bavesta kitoko ça veut dire yoshi moto emema yo Versace to machuda moto emema yo yaka na shema libala parce que omoni aspect physique na ye balandaka libala mpona eloko quelconque te mais eloko ezali convention ya shema maria ezali bongo bolingo tozali koniata se te na ngambo ya bamama soko oyebi ke papa wana osepeli na ye te kokende koloba ya te koloba oui te koloba te ke je t'aime et te respecter moi ya je t'aime quand vous disiez je t'aime chérie ça veut dire ozali koemploye yango na temps passé na temps présent na temps futur na temps nyonso pourquoi pamba te okobanda kosupporter baka nyonso oyo banda koya pamba te olobaki je t'aime soko oyebaka situation je t'aime eza moko ya blague te tuna mindele bayebi yango pourquoi mondele abona bala moto je t'aime fa linga soka alingi yo tokoyoka ngo ekobima te kasi na biso na poso moyindo tokoemploye yango na air nosu je t'aime ata okolia ye mbongo je t'aime ezali mo okoemploye yango oyo kokotosa yango pamba te koaime moto aimer mutu dans le malheur tu es là dans le bonheur tu es là na piaka tu es là mbongo ezate tu es là miliki ezangi tu es là ça veut dire okoki koemployer moya je t'aime te tango ozali kokoka kopratiquer na kata chemin ya libala te tozali kokoba yango tozali kotuna yo mama motuna yango yambo topesa mwana nga mizina papa na biso Jakime Zambwana tobi lile eza ya kofungwama yo eloko nini emema na kata chemin ya libala olingaka papa Joachim Zambwana pona nini po telemaka na forme ya kitoko somo pe catastrophe oyaka pa ya DSV pona nini ya solo mitunana pona nini olinga papa nanga tambwe olingaka papa odon pambu pona nini vero mwalumbo lela ye pona nini compléter comme mbali lokati na ndako bandeko balandi eloko di mapa mobali wana mukanda na ye ndaku na ye ndengo mona ye asapa alata bien asana ka place bien ana contrat ana fast akenda kini pamba yango mutebe mayo totuni motuna amour profil amour intérêt bolingo ya intérêt esuka kama mabe bolingo ya intérêt ezalaka te na chemin ya libala na tango ye na kata chemin ya libala mama na ngai tango lobi na famille oke liambonga mwana mobali wana oke tumba ele kola soda akei azana lisasi na ye azana mai azana biloko nyonso na kati. Ça veut dire, et si quand monguna akoya, yo ko tirer. Yo zalo kola soldat oye na kata libala. Nzale ya tirer yango. Oko tirer yango nini? Avec patience, avec l'amour, avec tranquillité, avec calme. Ya solo. Et si quand oyo, balobi o maya sike après 3 mois, tu es là. Somme pe catastrophe. Ça veut dire, yo ko continuer ko kalinga maki na 7 heures dengo kalinga ka. Yo zo combattre super wane ko ya mais biso soto mo ndengo bi nga penza yiget ndela za muki tongo boy penza na continuer ko nyo comme ça pona papa Jakime Zambwana maki tongo na kalinga toilette na nika slip na sokola super ça fait 3 mois yango yo ko tanga 3 mois te sans mon père catastrophe yango ntela libana ko kende ngo mbango te doucement lentement malembe Poyo kokota ngo na vitele okuta na ba bombe za na kati kuna ekale yo e bombarder yo. Soko ki yango to panzana. Ko panzani okima. Oyo ko na sala ki erreur na bala ki avant trop. Sala ki erreur te okoki ba bomba kati te. O eza ba bomba kata chemin alibala. Pourquoi pamba te to le bakayete na chemin alibala il n'y a pas que de roses. Moto ali kuna likopela. O mesana kana libana soki shera ye ko tala yo moi 200 €. Maman mise 6 mois 200 oyo. Na koya lisusu jeudi prochain. Oya na kata ndaku DC comme elio kilo et comme c'est qui moi 50 oyo okalikina na iko na libanda osimba nga ba 200 ba 300 na comme ndaku 50 nga na kokite yo koko katende nini mais na ndaku échanger parce que to ko futa loyer mai courant colia na yo na azio en charge li pendant tongo ye ya midi ye et puis c'est peut changer. Tango tala ki pa na biro azali ta musu kolia yemoko ma ezole ka mingi tala vaka yemoko li fait yo na kata ndako 200 moyens pesa basalité et kiti na c'est parce que au komi tuko na y ensemble ma e komi ko de 24 sur 24 heures courir ezali ko tambola li patonga li bumu na yo olongwe la charge ya famille na yo mbongo ekiti tango yo ko mona bongo
na kina libanda zo pianga ba desala na kata ndako ba 50 atukanga na mo libalo ba mabala pasi. Est-ce que maman nanga oyebaki intérêt ni ne maki pa papa na biso Isaac Mbele? Pourquoi lingana kana papa Isaac Mbele? Amour profil. Et loko nini yoyaki nango yomaka yo? Oyaki pour profiter la nini? Pose-toi la question ma sœur, vous allez quoi émission na tango oyo. Et loko nini yo le là sous le foot de vous pertane. Et loko nini yo landaki ya. Soko landaki amour, yo faut supporter catégorie tout ya passe que ya na kata chemin ya mariage na yo. Tu es là. Tu es là, tu es là. Mais soko yaki parce que ndenge na moni papa Isaac azwaka 1500 hein. So yenga na ke super eza nango facilement dans la koko sope catastrophe. Sans plus tarder na leki ko pesa maloba. Na maman nanga misère. Maman na biso à côté libiso, maman misère niata. Olandi intervention, ba développement qui toka maman na biso igete na thème na biso poko malelo amour profit bolingo ya intérêt. Talisa lolenge misala biso maman et pas mbana biso la chemin libala. Boto niata ya solo maman vous la parole. Mama igete boto na yo mama na poko lelo, papa Isaac Mbele, papa Zambwana et boto na bino, papa Desfe, mère Solange et boto na yo ba auditeur nyonso, balandi nyonso radio lisolo na l'air oyo et boto na bino bisika bino biso bino bozwami. Mama igete lisolo ya lelo ezali lisolo ya éducation na mariage. Ezali éducation oyo ba mama misusu fo bazongela kopesa na bana na bango. Et tokoloba ke ezali eloko moko eza génération moko boye et rata éducation wana mama na ngai. Basi mingi baza koya na libala à partir ya ndako na ye déjà. Mama na ya zoyebisa ye pourquoi azoya na libala, papa na ya zoyebisa ye pourquoi azoya na libala, bande kone bazoyebisa ye pourquoi azoya na libala. Babokola ye na sens wana ye akoyela na ndako. Auti na balabala te, akoyaki na nzete te, abotama, akolisami na baboti, na babakamu nyonso ya viva na ndako na bango, yango akoya nango na ndako ya libala. Soki na ndako na bango, bayebisaki eke libala ezali po botonga famille, bosala bomoko na mobali na yo, nde esprit wana mama koya nango na ndako ya libala na ye. Et soki bapesaki ye toli mosusu, bapesaki ye ba directive mosusu, babi non, yo zokende na libala, ndako na biso totongaka ndambo moko. Ndambo wana mosusu yo mto ya kosilisa, mama na nga yuget, okoloba ndenge yo lingi, mobala kosala ndenge ya lingi, aye na ye na but na ye wana na moto na ye, ekozala pasi na kati ya libala na ye po mbuma kitoke bima kuna. Mama yuget kobala ezali kosala bomoko na moto. Mobali akoluka mwasi basala bomoko, mwasi akoluka mobali basala bomoko, mais mingi na ndenge na biso na fik toyebi ke mobali nde akenda akoluka mwasi yango komo babisa ye mobali, donc oyo abalaka. Ya solo mama yuget na kati ya libala mama mingi baza koya na ba esprit moko bizarre esprit keseni na oyo mobali azolukela ye. Eza pasi mosusu ayaki na esprit wana te mama nanga. Mosusu komona aye akomi siko na libala ba makambo moko ebimi kuna komi koloba eke abana kozwazo ba makambo kesana ka mama nanga. Mosusu omona ye moko papa mutabebisi mwasi na ye pona nini akoya koluka mwasi akolakisaka ye biloko moko ezongenga yo yeko tala fiancé na yo okomi kokabele ba mbongo. Mais papa ozo kofungola porte moko bo, ozo fungola porte moko bo, yo ozo yeba porte ne pa ekomema yo te hein. Porte wana ozo fungola wana na fiancé na yo, ah na sombelo boy na pesa yo boy azana na ndaka ba parents na ye, ba parents ne bazo kokisa ba devoir wana ya kokokisa pona ye. Tanga koya na ndako epai na yo nde siko kokoma siko kokisa ba devoir wana epai na ye. Tanga yo komi kofungola ba porte wana ezalaka somo eloko wana okomona mosu ekoma akomi kotala ah tanga koya na ndaka moni ke non ezalaka nango kaka ya bongo, eza pena ya réalité bambongo na zako pesa ye ki yango pena ya malonga te. Akomi kotala voisin, ah kutu voisin asomeli mwasi na ye voiture boy nga kutu kaka voiture kaka boy, voiture ya muke okuna voiture ya monene. Papa yo mto fungola ki porte wana ah mwasi na taka ba super wax nga pela lingi sunga ka ba super soso yo moko fungola ki porte wana po lakisa ki ebongo baneko keni na ye na ndengi wana yo atiraki ye na bopeso da ko pesa ye
ye pas moni que non en tout cas na kokela bo persona mais au moins na tamusu pa kola ka bongo te ba makamesa mingi mama Huguette ba mama mingi bazo pokola bana bango na ba esprit bizarre ba esprit moko ya ndenge wana ye na libala na ye afana na mobali na ye a supporta ba passe a supporta kozanga a supporta ba maladie a supporta ba nyonso mais alingi mona na ye angenga tango ya la quartier ba mona mwana songolo ayi mwana songolo abala ayi mobali ya mwana songolo azaboyi mama wana pesi na mwana na ye esprit wana mwana oya na libala mais ye na libala ne ba fanda calme na papa ba fanda vraiment calme par la suite beaucoup mona que ba makambe komi pasi papa zo ko rasu makambo te pona nini parce que mama zo la kisaye penza bipoki ndenge baloba ba makambo e sengeli moto amona akomi ko la kisa pona nini abandi kolemba ndenge uti koloba mama nanga ba makambo so wana mingi to mona kango mingi na Afrique na poteza mo rare o mona mobali bakene kolinga ye po apesa asomba boye ezali nango mais eza penza mingi te po awe komi rythme ya mama asala papa pe asala eza mo pasi côté wana mais moko yo lobaki wana ya mokanda c'est vrai wana ya réalité akomi soko yo yepo na mokanda mais mama na ngai tango yo ya po na mokanda ou bien ozo ya po na bozui ezakana élément moko bobosanaka tango yo ya po na mokanda ozo ya po na bozui tango boboti bana na bino siko amour ni bopesa na bana na bino amour ya mokanda to amour ya bozui po bana na baza milimo ya bato bakotala bino baza na mitema na bango baza na mito na bango baza na vie na bango fo bo assurer bo assumer donc bo la pembeni na bango po bo gérer kokola na bango bo bokola bango na bolingo ezanga bozwa bozanga bana baza wana siko bakotala bino yo muto kendeki pona bozwi yo muto kendeki pona mokanda siko bana tango yo zwi mokanda obando monaka motema ye eza susu te bolingo eza lisusu te siko mwana oya botamaki wana osa nini oko privé na papa na ye tango yo kendeki pona bozwi en tout cas mobali wana non aza penza après comme oh non et ça arrive hein, donc makamuso ko sala make bozwi wana ekatani mosala esili ou bien azu accident na mosala mikolo wana asala taba 2 ans récupérer après a rozongela entre temps bozwi diminuer et comme ya té en tout cas mais oui comme ya soni mais siko bana bobotaki soki bobotaki siko bana na botala bana misu ya nini na misu ya bozwi to na misu ya bolingo to na misu ya mama to na misu ya mekana kota na place wana yo mama o se analyser yo moko oyeba oza wapi oza kokende wapi pe okusuka wapi tango yo sali bongo bozwi esili ngape na kei siko bana baza bana ya papa wana pona bozwi te bana baza bana papa na po bazali bana papa wana un point être yo nde muto yaki na makamuno wana siko bana bakomi ba victime ya bozoba na yo po wana eza bozoba mama na ngai po wana eza bozoba et après okende wapi okomota la gauche okomota la droite okomi ko qualifier moto wana pesi yo bolingo na ye yo muto yaki na makamuno yo wana oyaki pona bozwi na ye apesa ki yo sentiment sikoyo otomboli mbeli otia na mokongo donc wana ya kozoboma moto na otia moto mbeli na sima mokongo ta mosusu kutu otia moto mbeli na sima mokongo esala apenda pasi te pole mosusu otia mbeli mbala mo muta kufie mais siko yozo sala wana akoma komituna mina sali moso nini mina sali non yo koloba pe vérité na tantra linga ke pona mbongo poko mona ka ke ekoloba mate après mama na ngai obimi na na katwana obimi na na katwana siko bana wana yozo bokola d'abord au privé ba na papa na bango et après un jour ba koyeba ba vérité et bongo siko koyebisa bango nini oko éduquer ba na sens nini mama nanga bana na yo poko éduquer ba na sens wana po ba lobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation siko bana wana d'abord au privé ba na papa na bango ensuite de l'accès bango exemple nini yo pe okene ko luka pona mukanda okaboli ba na papa na bango et après la kisi bango nini bango pa luka ba to na mikanda pona ba raison moko boye après ce qui raison ngo ekokisami après comme otala côté mosusu mama nanga obebisi mbala mibale obebisi na nyonso mama Huguette to ko banano nazong simalo
ya solo mama na biso mise oniati ya solo mama obebisi sans plus tarder na deki komona papa nanga Joachim Zambwana motema ya mama Ani na mboka ya États-Unis d'Amérique papa nanga Joachim Olandi ba développement ya mama Igete mama na biso mise na thème na biso bolingo ya intérêt amour profit eza na kati ya ba mama ebele papa na biso Joachim Zambwana nini yo kolobela ba mama basali koyana libala na intérêt quelconque na moni papa Joachim azana mbongo mingi asala kana société ya bien na ba américain azana contrat asoka 1200 euros azana mukanda bien avec nationalité tous ces biloko totangi wana oyo ezali koya na bolingo ya ba mama ebele tango ya kokoma akuti papa na biso Joachim 2 mois non payé alobi awate est-ce que yo yelaki mbongo à vous la parole ya solo papa Joachim merci beaucoup. Merci mama nangai mama Igete yo mukonza ba mama malamu ke émission oyo pe yo mukonza ba mama mtoza ko pesa biso yango. Merci mama Mize na commentaire aussi ko pesa bande ko nyonso pe bozali na ligne ndeko Isaac Mbele ndeko Charlie Kashilana bande ko nyonso bozali ko landa na pesi bino pokwa elamu. Na banza masolo lelo yo ngai personnellement nazo ko préférer na ko benga ngo réinvention to rééducation de la femme. Parce que le mouvement, le changement, la relocation de la femme est salé mingi. Biso va papa to changer peut-être depuis ta Adam qui na date lelo. Ba pantalon na soto message sur kolata yango. Parce que bino ba maman depuis besoin de kolata ba pantalon kolata ba couper. C'est comme si vraiment il y a un mouvement, il y a un changement. Et le kola ko suko son ça bino va dans na mula auto na etoko tambiso tata to za ko sa décision te. Le kola ba biloko comme na ko sila. Nous sommes obligés de faire un peu attention à sujet oyo. Oye ba conditions circonstanciées de temps et de lieu. Tant autres allez qu'on traverser makamebele mama lobby na mama mise lobby na banza et cause la temps moko faut faire attention toujours risque to dérouter formation ya bala jeune femme la mikolo balimba ke na libala. Ce qui to ko former on na ndenge to mesana selon style na biso ba village. Alors moi je vous signale déjà que to za na problème awa. Nous ne pouvons plus marcher dans modèle wana. Nakala tozalaki komona ete mwasi oyo azoluka libala ya mobali azana mbongo azana vie tozako bien libala par intérêt mais avec toute franchise ngana koyi koloba ete mwasi utata ya Eva alukaka toujours une certaine protection na sima ya mobali na ye. L'homme doit protéger la femme et première protection ya mwasi foto yeba ete mwasi alingaka mpiaka te mwasi alingaka kozangela te mwasi pe alingaka jamais babiloko ezali ete akominete yaka mobali mwasi moko te na mokili akosupportaka yango ase dit biso batata toyeba ete to perdre déjà rôle na biso en tant que protecteur. Il y a déjà un danger en place ya liboso eza koyela c'est la crise mondiale en dehors na yango eza kosala ete bachômage esili kokota biso batata to perdre rôle ya koprotéger bamama immédiatement bakwei mpe na bisika ezali ete soki na yaki na libala oyo to na lingi kobala mobali oyo pour me protéger et que cette protection ne vient plus, alors je dois chercher ma propre protection. Pas nécessairement jaje koluka mobali mosusu mais na ba oyo bayebi ko se débrouiller to za jako mona ngo to banaka na mokili ya Congo okomona ete no mama bango bazula place papa zo ko sala te aza capable ya koluka masango na ye aza capable ya koluka ba nini ba kotumba ba mbala na ye na coin kolambaka ba mikate ba biloka boye chaque jour du 1er au 30 ye ko futla ndako ye. Alors wapi place à papa en tant que protecteur et comme ko bunga place techniquement parlant to comme na danger ba misala ebele pe batata to sala ko sala dans le passé que c'était réservé aux hommes seulement ba informatique ba politique ba ki docteur ba nini to monite ba samba koti ba prouver biso kutu ke ba on ko sala na conscience makasi koleka encore to perdre ba point biso batata. Donc apparemment ngai naza komona ete mwasi alingaka maintenance. Alors yo mobali ozana rôle wana ko maintenir mwasi parce que alingi ko tia mwa basuki na ba plastique ba chinois na ki ba mesh yo papa soza capable ko pesa ngoto yeke mama ye moko na ndenga te ka mikate na za capable ko yango papa yeba ete keba batiro na ya tsaka na mbebo wana tango za capable ko soma ba mascara ba nkula nyoso na tango za capable ya ye moko ya komilukela yango sako sanke yo opc yango na banza to komi na point wana na date ya lelo yo 80% statistiques za ofunda na Congo ete ba mibali bazana chômage 95% eza kofunda ete na poto basi bazana option ya kozwa misala mikolo yo koleka mibali
Elingelo bake rôle ya mibali en tant que mwasi aya kolinganga par intérêt kaku et comme déjà cassé. Et le corps comme cassé, puissance en bas peut comme cassé. Et le corps la puissance en bas comme cassé, mwasi a comme se sentir que rôle ya protection yo mobile pa nanga ezana yango lisusu te. A se dit na kotika to ko banana na émission oyo, ngai mama mise réponse na kopesa yo. Keba ko rappeler ba mama to éduquer bana na biso avant ba kena mabala na style nini. Oya bakoko na biso kovanda na mulao na itoko complètement écosimba lisusu te. Mais nazo senga na poko le to débattre na rééducation de la femme en fonction du 21e siècle. À vous l'antenne. Kitoko solo papa na biso Joachim Zambwana motema ya mama Ani na mboka États-Unis a pasoli poke kitoko. Toleki na papa na biso Isaac Mbele. Olandi thème na biso amour, profit, amour, intérêt. Ba mama mingi baza koya na chemie ya libala kaka na intérêt. Na moni papa na biso Isaac Mbele ana mukanda nationalité. Soki na lingi ye, nga na rumela te, soka to boti mwana si na zo yango mbala moko. Ça veut dire ye mokanda na biso, mokanda ya papa Isaac Mbele nde ememie na libala. Tango ya kokoma papa Isaac abi te chéri zela mbaka mokanda sima avocat abaye. Alingi lisusu. Yo yela ki bolingo na papa Isaac, to yela ki mokanda na e boto papa ni ata la parole. Ya solo. Oh, merci maman Yeget na ndenga ko pesa na maloba na poko ya lelo. Ngai nazana moyi bino je crois bien que bozana butu kuna biso na papa Joachim tozana moyi. Vraiment ba masolo bozana na ngomi mikolo ezali masolo ya kafu. Na zone nga ko sala ma balance entre Joachim na maman Mise. Effectivement, toujours bela makambo ya profit, ya amour ya intérêt. Na moni mingi ba 21e siècle na biso ba mabale belé et comme ya intérêt na sens nini. Neti nga boye toyebani te ngana zolo bawa bato bayebi ngai te na kokita lelo na kiti na Kinshasa kuna bayebi te ke nazaka na mwasi lere na kokoma kuna je crois bien que bana basi nyonso tu bazaka pembeni akisika na vanda ka bayebi ata age na ngai te bakulinga pa pusa na pembeni na ngai po na bala bango na mema bango na poto tala intérêt vraiment intérêt izali même awa malgré que tu koloba makambo eza partager il faut moi ça zo sala mobali azo sala mais ya sala katewa ya yende ko ya moni déjà ndenge yo zali akolinga asala na intérêt moko boy intérêt na ye wana et surtout mingi na mboka oyo ba mama ba ye ko yeba makambo mingi ya ndenge ba mama ba pesa bango privilège que ça soit na États-Unis na Europe ba mama nde baza ba konzi koleka papa aw akolinga abota lera akobota na intérêt na yende amonaka ba oyo ba pesa kana leta po na bana wana intérêt na ye monena yangwana po eza biloko tozo vivre nde kuna biso moko awutaki Afrique mwasi na ya komia wazana 2 ans je vous dis que biloko zo sala ya intérêt awa ko kama ya basi bafungola ki déjà ebi déjà que ba bana bazala ka boy ye moko komi ko kenda na source abendi ba makamuna ya wana pona intérêt na wana mobali azana eloko ko lobate effectivement papa nzambwana onyati penza normalement biso ba mibali to bosani esika o ya biso mwasi azala ka fololo ba mama boye bakapele susu ndenga bozawana yezala pe mwasi na ngai mama ndako balinga kate kokola balinga kate babenga kaza mukolo nde yango mona ka ndenge lutumba yembaki na nzembo ba mémoire ya nzambe oyo waze kwa yembaki batuna ki lutumba lobi mama alinga kana kokola te okumona na saka na yewana zana kamwa taratala izana kamwa rouge à lèvres alinga kate akole ye fo azala ka mwana muke mais biso nde il faut to yeba ndenge nini ya akoma azala kaka mwana muke na tango nyonso vraiment ba intérêt ezali mwa mingi mais ndeto tozo kopusa na ndeto ko yeba mwana pele susuke mama baba pape bazaka pe na ba intérêt pa baba mama nde surtout na mboka na biso na mikolo et je vous dis que intérêt ya mabale eleki ngai na ba mibu eleka na sala pe mwa erreur moko na makamba mabala intérêt nazaka na mwana na ngai ya mwasi we sengela kina balisa periode wana na muntu moko azake na mwa buzu ngai to intimider mwana kotie na chambre ngana mama to baniko episo uzo mona mabala ezaboye il faut bala muntu wana boy mwana to leli wana mpo mwana ala kisa to la kisa que vraiment to lingi epenza mwana tellement que azaki na mwa mulimu na yeye o ya periode wana marke ko lela to lela ki na suka le to silisi masolo lobi ngana na lingi mobali na bino wana te abenga ka sur place que mobali na biso wana ngana lingi mobali na bino wana te et je vous dis que mwana asalaka choix o ya ye abana mobali na ye je crois bien que na ndenge tozolo bana biso boye mobali na ye wana na mwana bakomi ko sunga pe bato mususu esengela to sunga
voilà biloko biso tosalaka ya intérêt eloko nyonso ya intérêt esukaka kaka mabe ba oyo bayaka mabala pona intérêt botika koya mabala pona intérêt ezala basi yo mobali yo lingaka mwasi wana pona intérêt po tata na ye azali ministre papa na ye aza député azali boy ekosuka mabe parce que ezaki ya intérêt nako loba pe mwa moke effectivement ba mama nyonso na mwasi nga naza na ye na bino nyonso bobali soko ozolanda mwasi mama mise wana nazo pesa moi peut-être naza na raison te soko ozolanda mwasi epa na ye esika na bango esika azalaka papa esengeli ata moi quelque chose ezala na poche même 10 euros même 10 dollars pour bokozala kama masoro bozobeta boye bokoli ata chiclette bokoli ata bon ponte koza ata moi quelque chose te mais vaut quelque chose ebimaka na période ozolanda nanu ye wana lingi koloba te ke ezane tu corruption zo corrompre que lera yala effectivement na yebi ke bazala ba oyo balinga ko corrompre yana mipiku ya ba dollars mipiku ya ba euro pour moi c'est impressionné moi c'est lelo a changé mutuka yana oyo ya boy na boy yeba déjà ke biloko zo sala wana moi si azo mwana ba mama ndenge boza mayelo koleka biso na répéta ka eloko liloba maloba oyo biso ba pato bimisaka na misu na dina e bandeli wana bokanga ka yango makasi koleka na biso moko bato bimisaki yango maloba wana biso bato bimisaka yango tokeba na yango ba oyo bino nanu bokomite bokebaka na maloba po ba mama bakangaka mingi lera ko ya ko rappeler eloko wana na kati ya ndako oyo yebisaki lero zo ko banda ko landa ye wana ndeko kumona ke eluka kape mwa ni ndondo na kati ya mabala vraiment tout ça na kati ya conférence na moni bato baza yebele naza na monopole ya vérité te naza na monopole ya koyeba na makamunyo sur ménage je crois bien que onga na yebi na kuyiba pe ya batu ekosalisa ngape po na ba oyo bazali simana ngai maloba mboko yo mama Iget Boboto ya solo kitoko solo papa na biso Isaac Mbele Oniati lolenge ya ba papa ebele basa ko sala erreur yango moni ba mama basa ko yela bango pe na ba intérêt koya ko linga mwasi na liboke na milengo na maboko oh papa nanga oza si na aspect physique na yote oza si na kimobalité na yote nzamba créer mobali avec sexe amibali zala si na mobali na ko meka soke simbite na ko tenter côté mosusu yo ko linga mwasi je t'aime na lobite ozo si mbongo na maboko ni mbongo ningo kabela ye ebele mbele ko mo zo linga mwasi azotanga na mbongo azoloba na mwasi azotanga na mbongo ozotanga mbongo pona ni somo pe catastrophe na leki ko pesa maloba na papa na biso Charlie Kashila Holandi amour intérêt foti mingi pe ya bilo ba papa ko ya ko linga mwasi ebele na mbongo papa Charlie Kashila oloba que je t'aime maman Igete yo ye na $2000 osimbi na maboko za ko compter boza ko compter maman Igete ko sani kolanda $2000 et bon t'avoue la parole ya solo eboto mama na biso eboto mama Igete vraiment na pesi mingi batu baza na conférence o nyoso ba papa na biso Zambwana papa Isaac mama Mize papa Roger et papa na biso Diana Sulufutu na yo moko na kanisi emission cheli biso lelo ezali bolingo ya intérêt vraiment so to lobito to analysango ezala bandenge ebele to lobaka ke mwasi mutalanda ka intérêt te mobali pa landa ka intérêt donc mutu nyoso pa landa ka intérêt ndenge to zo komona na ba politique wana ba vandi ezaki ka ba intérêt mais ngana kobeta moi histoire moko na ba dévoler ya ba intérêt garçon moko azalaki na ba doublir mokanda doublir mais aye ko sente mwasi mais mwasi asimbi mutu na sens que autaki France aye na Allemagne mokanda bebaki aumel na France donc mokanda ezalaki penda bien te alors ser moko azalaki na ndeko na ya mwasi bazalaki ko vivre en Allemagne alors ser na yo na zako lukela kaka ndeko na ye wana lokola utaki kini sika azo lukeleka muta mukanda alors garçon na petango yaki akomele pa garçon o ya komelaki alors que non ngana tambola na Europe na mukanda na nga ya munyato donc ndenge zali awa exam doublir ya ba français o na tambola nango mais lokola bwaka ki ngunda na Allemagne ba pesi mukanda mo babengaka babengaka ngo duldung donc ezalaki papier moko ezali lokola o ba pesa ezali lokola ba shibung donc ezali ke bako tindika yo même lelo même lobby donc yeba na kate ezali lokola mokolo kokufa ko yeba te donc soko za na papier wana na Allemagne ezali lokola donc yo lalaka pongi soko yo kika nzinja beti po donc il faut talaka nani wana po mataka déjà na plafond donc il y a zaki pena na mukanda na babengaka duldung alors na papier na ye wana ya doublir papier na ya doublir muto ya komelaki na Allemagne nda yebaki yango et puis na ba master na ye musu ba yaki na nini alors master o ya komelaki na Allemagne AFC alabi mais to sana ser moko aya momi moko ya epa na ye ndeko na ye vraiment mi ya ko sangana te mais momi wana siko kaka mutadok ser na lobi kaka mutadok kaka fa bala ye
Abi oh mais mon amai. Mais esprit bien ngwana. En Allemagne soko kangami famille. O mon teke no mbala moko pe ba respectaka mutu ndenge bande ko nanga boye bibino mona poto ezalaka ke. Mutu aza mwa famille ba considéraka ndenge musuna mutu aza ye moko. Ah bakangani na bango albi ate il faut take momi wana tala kaka yo la kisaka doki no wana ya doublir wana. Donc il lokola ser wana donga lela doki donc opesa mobulu. Bakepe ko mona se momi wana ta momi abi ate ngana lingi makambona te. Bongo siko so bandi ko bota boko banda bambango wawa okendaka ba Hollande mabe okendaka ba Suède mabe tete nga lingi ser nga vana ka esika nga nazali awa. Oh mais non mais ser nga pe na doki. Ah uzana mukanda ya nga nazala na France nga na France na yaka ndeko ya. Nzoka nde asa tiaki mutu na ye azana na papier doublir azape na duldung na ye. Donc ezana dépôt sa tie koto duldung koto atie doublir na ye. Tellement no kwa kenda ka ko voyager le musake Hollande zongi ake awa zongi alors momi pe amoni ne ser ne pas l'habiter fona kangise na joyo parce que France susu talaka kitoko lisusu donc na ba awa donc na no mona ye pamba pam bakanga na jot mama igeti ye baka kaka eloko ya koyiba yango wana ya intérêt oyo yebi penza ke no muto ya zako luka doki donc cela veut dire que soka zoki doki na ngai elinga ko zala penza ke akei pena mais no kwa zo mona na susu te noko akomika na palais ko beta palais boyo kaka donc amona na kasusu te donc ye kaka na kati ya palais momi parle bien c'est fini nazo luka rondo so na zwi kaka bana boti donc na kozana nga enta na dok nanga jo nkamuna na nkamuna donc nkamuna na nkamuna donc jo mikolo wana zala kaka ke tangu soke zaka na 30 jours ya mois donc alekisa kata journée moko te parce que yebi ke na kati wana soko kangami te yo donc obotaka te. Donc, na 30 jours, à tika qui tente, ndenge na zobeta ma solo on. Pas, et l'équipe deuxième mois, troisième mois, c'est à Kangami, rondo pe comme mona na misobat. Mona na misobat. Ah, ser na moni, c'est bonne affaire, à ke boboa ki saye. Habité tonton son, à ke boboa ki saye, yom balamo, faut que nous laksa, non, on a vana na France, mais, tala bo na bo après, bo Kangani, bo sel libala na bino, entre talo la zana zemi. Bake no boa ki sa noko, bake no boa ki sa momi bo, batini na mboka mo babenga Bayern. Momi akei ake na centre tanga ke na centre non a déclarer nga na type na ngai o type no nani o kombo boy tout or que type wana pe asa boaka déjà na Allemagne azalaka na duldungu na ye to bengaka awa yaya dudu ezaka na ngona poche tango ba beti kombo ba moni kombo bibi ba bi bon wana type na yo type na bon azaka pe na Allemagne place boy wana mobile na ngai tango kaka ba bengaki no type ba bi yako se présenter parce que moi si na yo azali awa sa ye auti Afrique boye bona bon noko kei tanga komi kuna pa moi sino bu basambi pe sili atala peza bo tellement moi sa utaki na Afrique yebi na ye signification ya duldungu te azomona parce que eza na ba sorte ba duldungu mususu oya ye duldungu ezali lokola yana ba duldungu mo basala ngo lokola passeport bo eza lokola eza na moi aigle boy ye moi sa lebika kali pasa tango ser na ye tellement pa umela awa ye aya ko tala penda ke mais ndenge nini bavanda ti ayo comprendre que nzoka mobali pe azako vanda na Allemagne neti ngunda ayo c'était ser ngana vanda na neti ngunda te mais na demi tout mutu moko na France mais ngina zwa doki muzusu en Allemagne abi mais papa wono salaire ozomona teke no obwaki siye na duldungu awa parce que awa yo obwaki sika il fallait yo déclarer kaka doki ya France bokangani na doki ya France bokenda bino na France elinga ozala bien habiter mère ezaka bien ataba boye aza garantie donc ndenge zela ataba boye ngana kozwaika na doki na nga ya France ataba bina bima ngana zuye siko na ke kubakisa na France abi mais non ba ça tient misapi ote ser yo mona ngana vandi na poto na umeli banitu momi vanda na Allemagne bafana na Joana dudungti kozwa pendant kwenda ke no jo fabima ifabima bon momi pe fotambola na ye siko ye momi grande sœur na lebi parce que c'est umela ki momi asa ye ko bota abi mais non il faut que na France siko bokene vivre na France parce que doki Allemagne loko bebi bokene na France jazo lingate kuna bakino kanga ngai bakino kanga yo ndenge ni te kuna bakino kanga ngai mystique bakino kanga ndenge ni te momi siko aye ko grande sœur na ye ko comprendre que non mobali azalaka na France nzoka nde ngunde beba atamula na doublure moto donc talaka bagata ya mwana botami donc ti lelo yo bazana ba ya dudu na bango na poche donc libala intérêt eza pena malamu te ya kolandaka badoki parce que eza pena bankamu susu
yo zo landa donc na sens que obenda ye mais ye pas jouer ba je moko o ezali mystique donc ba masolo ezali mingi ya kobeta alors eza susu na mibali mosusu musala na bango koyiba basi makolo dikolo ya ba intérêt donc okomona ke mwasi asepelisi yo te asepelisi yo te mais du fait kaka omoni kaka beauté na ye omoni kaka ke vraiment mi olingi kaka obima na ye oyiba ye makolo eza intérêt otiki na position na yo kimi ozwi ye kaka pona rien le mosusu opesi ye bagaranti tala boye boye to silisi maloba nyonso koya koloba lobi nango moto nyonso wana eza baintérêt ezali baintérêt donc bamabale ya baintérêt ezali trop ezali côté mibali côté mpe basi ntango tozoloba ke basi babendaka mibali badoki mpona baintérêt bandeko na ngai mibali mpe bakendaka mpe basi mpe mpona baintérêt bazali mpona badoki parce que mibali mingi mpe toyebi bazali mpenza ke bakangama na basi mpona nini basi bakoma kobima kokende kobalaka mibali ya bateatre na bakeni mpona nini basi bakoma kobima kokende kobalaka mibali na bakeni parce que bacomprendre ke no oyo mpe baza awa mingi ezaka soki otali na bafrance na bagare du nord okomona bana na bapoussette baza kotambo na bapoussette otala bango tous les musiciens oyo baya wana babenda badoke epa na bango babenda badoke epa bana na biso ya basi oyo baza kovanda na bapoto donc cela veut dire que ebendamaka ebendami kote ya mibali ebendami mpe kote ya mwasi donc mabala wana ya intérêt ezali na kote mibali na kote basi ndenge bandeko na biso bauti koloba awa oyo moke na koya koloba yango wana donc naza kolanda ndenge nauti kolanda papa na biso Isaac nalandi papa na biso za mwana oyo mosusu soko ezali ya kokota na kokota mpona kocontribue na makambo oyo merci mama na biso Igeti Eboto eboto ya solo kitoko solo papa na biso Charlie Kashila mwana fumuki mbangu oniati poke esika ya bapapa yambo ya kopesa papa na ngai Roger Kashkashama papa na ngai omoni mwasa sepelisi yo kende na maloba nano ya répondre yo je t'aime po mona ya yango yo soko mono beti loba ozwi poto obimisi mbongo obimisi statut ekomi yo te na utai kota banque koto parce que moni carte na ngai wana oh masolo wana ye kosali moto bomona nde mokolo liboso obandi kolakisa bakarte na banque obandi ça veut dire yo oza sire na maloba na yo te papa Charlie Kashila mibali ebele okomona amoni mwasi bwe po aloba ne je t'aime asa kolenga mbongo nde elobela ye ekomi osere nzela na mwasi mili awa mais siko na ngena sombe eloko mili ye kosali na maboko yo koloba je t'aime soso na mili papa te sika bakolia bango mbongo papa Charlie Kashila moto na ndimi yo te ozobimisi 1000 euros bandimi yo demande lo basi bandimi ntango kotia na ndako amoniki awa ya na mbongo ebele ale esila ke na ye pamba te yalingaki yo te yo moko yaki na 1000 na yo papa yaka loba je t'aime bazongisela yo je t'aime soki je t'aime yali te ata koza kotanga mafuta ekoya na intérêt pamba te alingi yo te yo soko mono beti mwa momoko yoki réponse te obimisi mamoko passeport na yo kutu mukanda na nga na uti ko prolonger ko kalami eye ko sali na maboko mukanda oso je t'aime à vous la parole papa na biso Roger ya solo merci beaucoup. Merci maman Abiso Iget na pesi bandeko nyonso mbote ba na conférence na maman Abiso maman Mize na yomoko maman Iget na papa Abiso za mwana na papa Abiso Isaac Charlie Kashila et papa Abiso DSV moto ya yambo. En tout cas maman Iget sijo yo cheoyo sijo ezali vaste eza sijo moko na landi bandeko nyonso tune ba lobiawa mais na moni penza ke ezobeta makaka kote oyo ezalaka ya mwa mabe mingi mais profit na kati ya bolingo na mwasi to mobali azolinga mutu mpona profit ya mabe ekokozala ya malamu ekokozala profit oyo nga peut-être na komona na sens ya malamu neti na kozo exemple ya ngai moko ngai na kolinga mwasi te oyo na mutu na eza na eloko te na kolinga mwasi oyo quand même que aza passé la bande de l'école c'est une femme qui raisonne une femme pas vraiment assistante à l'université mais une femme quand même intellectuelle et ça a profit oyo bien et ça profit à ma bête c'est-à-dire que oyebi que lelo oyo tu as une affaire na mutu oyo azo raisonner bien c'est déjà une profit. Mais profit dans le sens où il beta mingi awa na landi bino nyonso na conférence eza mingi na sens ya mabe ya c'est-à-dire qu'il y a intérêt moko boye personnel ya koluka eloko moko boye eza kaka uniquement ya pour intérêt na yo ozomona tango zoloba ezali profit ezali intérêt nazo bandeko désir bino ko twana te mais na landaki yo bien à début
que ezalaki amour ya profit. Alors amour profit pour ngai ezali mabete ezape malamu te. Ezali malamu mingi pe na sens que soki ezali na ndenge yo odigeraka likambo yo mwasi to mobali obi ngai nalingi mobali oyo aza voyu te oyo azali boye akozala papa ya bana na ngai. C'est déjà un profit. Ezali déjà oyo loko oyo na au départ tango ozolinga mwasi to mobali mwasi ozolinga mobali babiloko wana ba critère wana ezalaka eza pe profit. Donc c'est à dire que olingie parce que c'est un intellectuel oboyaki wana parce que azali voyu. Bon wapi eza malamu sikoyo okolobaki no te ye alingie mpona profit mpo aza intellectuel eza mabe te eza malamu. Alors na mama Igete fo yeba ke moni na bolingo mingi ezali na makambo mosusu eza ke tango bobandi na début ndenge papa na biso zamona utaka oloba ou bien mutu moko na sezisaki Kongo te alobi ke ozo ya kolinga mwasi yo moko mama Igete olobi ke ozo ya kolinga mwasi oye na 1000 euros oye tango mosusu na 2000 euros o influencer mwasi wana alinga yo ala na mbongo na yo. Mais oye bate que ba conversation mususu ba démarche mususu esalamaka au départ tango mutaz mobala zo kolinga mwasi lokola papa na biso Isaac alobi bino bozaka mayele mingi. Moi je pense que biso pe mibali to mayele trop tango to solaka na bino oyoka maloba oyo mutazo loba na amour. Mais ngana zo étudier yo façon ozo répondre nga façon na yo zo concevoir ngai ndenge zo mimona ngai nde muto atemi boso na yo soki intention na yo za côté nini. C'est-à-dire que wana nyonso ezali ba porte o ezalaka que mobala zo luka a aborder mwasi pour akoma place mwasi ali. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. Alors soko moni que mobala ye deux fois pas ya mwasi azo sola na ye mwasi na sola na ye malamu te. Po deux fois na ayaki mo makolo mais tant aye troisième fois limousine etelemi libana mwasi akomusika akomusola na ye bien. C'est là où l'homme comprend facilement que non azali mwasi oyo azaya jara boye azali ya jara boye. Alors to mema na ye kaka na nzela wana. Mais il se peut que baye ko balana mwasi akoya akomi na palais oya monaki eza su ndengo na te ndenge papa na ngai uto loba wa papa na biso Isaac ba crise économique makambo changer. Mais c'est à qui la faute? Ezali faute ya mobali te. Moi je donne directement faute ya mwasi parce que mwasi tel que nzambe nga sala mwasi il faut ayebaka que circonstance eza na vie dès le départ. C'est-à-dire que so mobala zo ya kolinga yo ata la gisio bambongo ebele mais ce qui plus tard bambongo wana mona ni susute yo ko ya ko boya ye parce que bambongo wana ezaki sute atol olandeki bambongo mais au départ moi si fois zana na mayele ndenge ba pesa bango ba mayele mingi azala pena na mayele ko penser que voilà na début bonamoni bambongo est-ce que continuité nango kozala soki lelo likambo pe ko kozala pe neti ba crise économique et salami moi ça za mbala ya suna mbongo penate alors yo se poser nango. Donc c'est dit monde il y a lelo pe ninge zali boye nyonso etikala kaka na mibali te etika en tout cas conception wana ya Afrique na batière monde ezalaki mingi parce que mibali bayaki na ba privilège mamba misala à l'époque ba mama na biso ba koko na biso batangaka te